à l'occasion, il y a une conférence de presse que je prends parole pour introduire. Président, mettez mon volume. Au nom de la corporation, au nom de l'association, l'ANTPC, qui est l'association nationale des théâtres populaires et de cinéma, qui est bel et bien représentée par son président, le président Massoumou, au nom de notre point focal, le conseiller, le président Elomé, notre point focal par rapport à la fondation de la première dame, Maman Denise Nyakero, le président Elomé qui est là, au nom du vice-président et du président Massassi, Maman Nabiso Nyonso, des artistes comédiens Nyonso. Nous disons ceci. Nous savons bel et bien qu'il y a un temps, l'artiste comédien Yann Dimos était malade, qui nécessitait l'évacuation du Banda Yamboka. Après Kokendenaye, après les soins médicaux, Lelo Azongel Biso, Tina Oyo, la corporation a jugé bon de tenir cette conférence de presse. Sans plus tarder, je cède la parole au président Elomé, Maître Faustin Soukari, qui est le conseiller de l'association et le point focal de tous les artistes comédiens au niveau de la fondation de la première dame, Maman Denise Nyakero. Est-ce qu'il faut quand même applaudir au moins pour tirer pas, c'est le président de voir. Est-ce que c'est une prière qui va commencer ou comment le président cède la parole? Bien, merci, monsieur le secrétaire général de l'ANTPC. Nous ferons un effort de nous exprimer dans les deux langues, lingala et français. Pambaté, Autosalaka, c'est pour la grande consommation. Tous les autres dans la prière, mais nous allons acclamer notre Dieu. Parce que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est un témoignage. Lui-même va parler pour vous dire qu'au-delà des moyens qui ont été disponibilisés pour ses soins, pour sa guérison, la main de Dieu a été sur lui. Parce que même certaines circonstances qui, au départ, ont fait pleurer les gens, raté visa, salibouille, comme on dit, ce que Dieu fait, tout ce que Dieu fait est bon. Nous allons acclamer pour ces dieux-là, les créateurs des cieux et de la terre. C'est lui qui nous a créés tous. Nous allons acclamer pour dire merci aussi. Merci. Nous nous retrouvons encore aujourd'hui. Il vous souviendra qu'il y a quelques mois, nous sommes en 2021, en décembre, nous répondions à vos questions, des questions venant de vous, de la presse. Vos questions qui sont des préoccupations de la population que vous côtoyez chaque jour. C'était par rapport à l'état de santé de l'artiste, j'allais dire vertébré, mais sinon on risque de taxer d'avoir copié un qualificatif qui existe déjà. Un grand artiste, Noël Nungenzi Kangaidi Yanimos. Otunaki akei te, akufi, azana bomoi, te ake Japon, ake Kimbilangundu, ake Masimanimba. Yanimosi est là aujourd'hui en face de vous. Parce que soigné dans les meilleures conditions, soigné dans l'un des meilleurs centres hospitaliers du monde, Yimoko Aboloba Balitai. Des soins qui ont coûté énormément de l'argent. Et tout cela, aujourd'hui nous nous réunissons pour exprimer notre gratitude. Nous, les artistes comédiens, réunis au sein de l'ANTPC, dirigé par le doyen, le sage, Massoud de Brendé Yarakayala. Cette association qui regroupe tous les comédiens. Déjà, en commençant par les sénateurs de la comédie congolaise, donc Massage, Oyo, dans la chambre haute, la biseau, la comédien. Tous ensemble, les lots, Otoloba, merci. Total, c'est nous que nous devons faire Kindeki. Na espoir mouké, tant pas qu'il y ait pour la sangotambo, les assassins n'ont pas moïté,
Nzamba Sali grâce à Zuisouane et Sengeli, Lelo Azongi très fort, en vie, en très bonne santé. Tout cela n'a pas été facile. Et tout cela a nécessité des efforts et principalement l'intervention d'une personne qui est à la fois personne morale et physique. Nous citons Maman Denise Niakero Tshisekedi, Otorobi Termaboko Makasina. À travers la fondation, Maman Denise, qui est la présidente de la fondation qui porte son nom, a tiré moyen pour que Yann Mossi Azoa Bassoin Sengeli. Elle était prête à l'envoyer dans n'importe quel centre hospitalier du monde. Parce que l'opinion le sait, depuis l'année passée, la deuxième année, les artistes comédiens bénéficient d'une grâce, je dirais présidentielle, de la part de Maman Denise, en nous accordant ce contrat, cette assurance des soins de santé. Comédien, je dirais Nios. En dehors, il y a quelques-uns, Oyo, dans le ciseau Salima, Bazala qui est disponible était, Bazala va tourner, mais nous continuons à mener le plaidoyer pour que la distinguée première dame, Maman Denise, a Yambali Soussou, Oyo, Nan Bakoti na barge il y a assurance médicale et connaissant sa grandeur de cœur, connaissant son esprit, comédien Nyonso. Il y a Bani Nakshasa, Torutambola partout, Baokota na Lissungiwana, Toluba, il y a Papa Tshisekedi parce que la femme ne peut rien si son mari ne lui autorise pas. Alors, partant de cette assurance, nous aurons un traitement pour la dissolution. Et Yangope et n'importe quel point du monde, des pays, comédien à cause de l'Issungi, parce que, pour la petite histoire, c'est Tango et Matanga et Mindondo. Il s'est dit, tout le monde a famille mingi par manque et soins appropriés. Et puis, ça a été pour l'amboka na biso, artiste mine ne bossa bossa les mêlés, nous allons à poto, puis nous allons accompagner à fin de biso na poto. Que bon mon artiste comédien, à Zoleka, Kosenga, Poissomba, qui c'est peut-être pour la malaria, pour la nini, ça n'honore pas le pays, ça n'honore pas le Congolais. Et désormais, moi, je m'investis pour que Congolais, artistes comédiens congolais, aient soin dignement. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Donc, nous ne cesserons jamais de la remercier par rapport à grandes œuvres, Oiseau Sala, Nava Congolais et spécialement Nabiso artiste comédien. Nous ne pourrons pas ne pas stigmatiser quand même un apport non moins important qui est arrivé à un moment particulier. Il y a besoin, il y a Nimos. C'est la Fondation Nathan qui est intervenue. À un moment particulier, il y a traitement naïf. Parce que Tango a pu mener visa l'ambassade d'Afrique du Sud. Moralement, l'artiste avait encore perdu de ses énergies, il était tombé dans le désespoir. Alors, ceux qui nous ont moral et puis malade et maquille sous. Et pendant qu'on réfléchissait entre la fondation et l'assurance, la société d'assurance médicale Activa, comme Baboy en Afrique du Sud, plan B à Kendi Maroc, toi Kendi Dubaï, toi Kendi Inde, pendant ce temps, Santé Moutezo Beba Issousso. Et la fondation Nathan est intervenue à ce moment. Et aussi, il faut dire, étant déjà hôpital Nabiso Lobi, il faut Bima. Et Kenzela Bima. Bakangi Yango. Malade, on a même hôpital, donc il faut retrouver un autre centre européen, ça y est, déjà soulagement sur le plan moral. Bon, donc c'est le travail que la Fondation Nathan a fait pour qu'en ce moment-là, quand l'ambulance est arrivée, parce que à Kenda, Afrique du Sud, l'ambulance, l'avion médicalisé. L'avion médicalisé. Donc tout ça, prise en charge par Maman Denise. Alors, il est là. Toutes les questions, Oyeba, comment s'est passé son traitement? Comment s'est passé son séjour là-bas? Il est là, il va répondre. Mais, messieurs de la presse, je sais qu'il y a qui Nabino, beaucoup de Moussinda, Makamousou, c'est parfois, na Oyo, Toyeli Awa. Évitez-nous des questions tendancieuses. Évitez-nous la polémique.
faisons de sorte que ce soit la culture congolaise qui gagne, que le Congo qui gagne. Nous allons terminer cette page de remerciements. Et déjà nous n'allons pas passer à terminer notre mot sans remercier le maître du séance. Le cadre qui nous reçoit ce matin, c'est le cadre Kratos, qui est un cadre d'un grand homme culturel de ce pays, M. Jeannot Binal. C'est lui qui nous reçoit aujourd'hui ici. La grande salle pour bêter ma boca. Nous allons aussi épingler deux personnalités qui ne sont pas moindres. Nous citons Madame Ide Bokilo, qui est une banquière, une des grandes banquières du pays et d'Afrique, pour qui nous avons beaucoup de reconnaissance pour son implication dans certaines des activités, et l'honorable Ogi Kalonji, c'est lui qui est chargé de qu'on appelle communément M. Terre Jaune. Gilet jaune, voilà. Un député pas comme les autres, de grand cœur et très présent sur le terrain pour la cause des Congolais, Congolais que nous sommes. Merci, messieurs de la presse. Nous allons maintenant laisser l'homme du jour, le miraculeux, l'homme qui a reçu des dieux la puissance pour qu'aujourd'hui, il s'appelle Noélia Dimosi. Merci, président Lopé. Merci, Baninga Nanga. Merci, président Massoumi. Merci, Ngakwa. Petit bongo ça m'a donné un pas mal tellement la bande sur la mine en anglais na mon vraiment merci merci baninga nanga ya presse na moni liloyo konsala to sala ka parce que mon président a la conférence de presse au monde soit ministre, député, soit les bon artiste, c'est qui est beaucoup de la vision. Nako banda koshamana eto kende l'essentiel. Sema ya solo na zalai malai. Zalaki malai. Kaka na lisungi ya maman Denise, première dame. Wa sala iketuzo wa baka. Yango na sai presque une année na HJ. Bambongo ba dépense banda kiawa na HJ. Na HJ wana l'histoire elle maman chaque fois ngaza na sac déjà 30 jours kuna. Même ba témoin baza maman chaque fois qui m'a matché pour non, bien du mot si nous avons la hospitalisée, il faut poser la maman chaque. Même donc, elle m'a chaque il fallait pour démentir. Tellement, Nazoyo Kaba, collègue, sont tous les oiseaux critiqués à Gigi, ngabo kinena nga yango seke na kozo tonga taya ya mayawa pondinge baso critiquer bala yo mona zo sola na ba docteur ala na abino bolanda wana te yuwa eza biso nyonso eza RRT peut-être nini et ya koleka que justement Achiji et Pesainga le Bakino malade de Zanango, on a un problème à cœur. En tout cas,
te tokoka te tosali le rapport médical ndenge okende l'étranger badéterminaki pays te natuni docteur ngabi bapays nini oyo baswaniaka problème ya motema c'est d'abord Afrique du Sud, Maroc, Sénégal na poto na France justement elle bapesaki rapport médical nakepe na fondation ngabi na problème nanga tuka na HG vraiment balobi ko baévacuer récemment naza na mwana na Afrique du Sud mwana grand frère natindaki rapport wana pro forme yaki yango ekotaki na nini na fondation ezalaki ya 30 000 $. Mona sali bebizo mingi nazokritike ndenge nini boabandone nga mpona 30 000 $. Après nazalaki koki na hôpital président elobi ayekofonga kasunga ekaki na fondation balobi kolelalela te problème na yo bazovoyage ngabi na kovoyage ndenge nini nazokende boma te masimanimba te passeport te ozoyoba na kovoyage ndenge nini azala te abino voyage Afrique du Sud oza déjà na riana des photos passeport yo na mwasi na yo batunanga bapasseport nasala alite te na ozwambongo babengai nga bapesai nga mbongo ya passeport nake nakimisaki après babengi na affaire étrangère moto azalaki wana yambi biso na madame babimitselai biso passeport presque esalaki kaka jour moko passeport badémarche bandi au moins président eloba alekaki alobi non yandi mosi azokende tozalaki lendi azokende batoki bekotina na ambassade te ndenge mwana mama deja akeloba nazokende lendi ya moni yango na bindungi o wapi oyo nga nazokende nazozela koto oyo maladi ezo ba Afrique du Sud batindi lisusu nini non rapport eyaki eza ya kala bape inane fo sikoyo ya sika po toyeba eta nini azali bato ya mitema malamu bazalaka yalinga baloba komona mama moko yatindaki nga na semka na bandokende susu ashishite batindi nga na semka bikoma rapport oyo ya liboso ezalaki na nini nde nake na semka semka mpe asaleli nga rapport atika nake napesi na fondation ateitango na préfisi badémarche bazosalema après babengi nga non na ambassade bazosenga présence ya malade ye moto ayaki na madame aussi ba passeport normalement après 20 jours ekokozwa suite après 20 jours babengi nga batindi message na telefone bazwi bapesi nga enveloppe no ba passeport eza wana ata na zamba bapesi oliboke baverifiyaka na bafongola na tala eske mizango ozali po deja mpona yebisa bato nafongoli nazwi passeport napesika bato ambassade ngabe bakomi nini
professeur vraiment ekotaka te batangi balobi non bapimeli okiza balobi po docteur oyo akopere yo asala apesa rapport maladi nini akosoigne ekozwa combien de temps mbongo combien bakofuta nazwi document nake napesi na chance ake na nga eselibiliaki nga likokia awa bakopimeli nga nini visa eske nga na oke lisusu vraiment eta na nga ekoma lisu bien eye kocoincide dimanche na fai na nga na ndako namonaka moto abengi nga ebi tambola o non yo fandi boye bien te yaka namema yo totambola kote intere tokomi na nzela babengi mpe bitambola non oyebi te nani Chaba aza na ngalema na salle d'urgence comme tokomani na inter abi bon totala nano Chaba na et toke toparke devant ngalema liboso totuni bato bamoninga babe yemosi boni bonisake tikona ndenge nazaki alatushisema ndeko na bino aza wana toza ba 16 heures ba 16 heures etotie mutuka liboso badokter bazoya tozoto ndenge nini non aza bien nzoka wana bazokosa biso apres baye non me bolongola mutuka wana okende otya kuna liboso nzoka mpo bazwa temps ya kobimisa corps ya Chaba ekende mort eto baluki tomonaka bato bazolena mwasi na ye koya bazona ye moti bajournaliste bayakina esalinga pasi ena zongi dimanche wana atukana azalaki sikoyo naye kokanisaka mpe kamona banda maladi kala tomona baninganaka bazomuveli akei kitambala akei ndondo akei ndi mama chako ayebokende petite nani jana akei galobia koto oyo mpe bato asongisongi bajournaliste bolali te manga ya kotel akufi kofana na ndako mais kuna bapiblie moto azoleka mais yo bapiblie ti omoni lendi wana na ndako atuka madame aremarke nkiri santé eza bien te alobi mpo tozonga hopital alobi tokende ashi obinga bino tozonga CMK oke eza na komi na atuka ba 23 heures tokoma boye docteur alobi non vraiment eza mpasi po toretenir soki olingi olalawa po kopesa poto ya $5,000 na 23 tobengi mama moko mama fondation Nathan alobi non en tout cas babengi docteur wana alobi non bosoigne ye na ntongo nga na oya kofuta alobi alobi docteur soki moyen eza te nazonga na ndako ye alobi neta ozali en tout cas tokolashe yo te soki olingi ozonga na ndako mais okozonga na ndako te tosala lelo lettre ya transfert
bokende soit na mama yemo soit na ngalema na yoki ngalema na kangi ngakanisi shaba ngabe atukanga na kemo pipa seke bazoluka place ba mort zala rubina na doctrine en tout cas na okende na ABC kabe okende kabe ashibe toka yuki na uti semka ngamu baba ndoko soigner wa en tout cas eko mo travailler kina mo bazwinga ono yel mo sa détecté ozana covid faut ba isoler hey akinanga komi na porte alobi na madame no yo kokota dawa ba garde malade bazalaka te fois kota ye moko tellement tokende nazali na kilote ya simba na varese ya simba lipapa te eloko tema akotisinga na hôpital na butu wana bameminga nano nasali scanner baexamen belebele basatinga ba hospitalize na ntongo nayoka grand frère atengi obe ozawa kabi naza na semka ozosala nini kabi no naza hospitalize balobi naza na profit kabi no faut voyager lelo mama Denise a loué déjà avion au commencé c'est faut kende lelo na suis téléphone monde tokota na wata na yebite na kombwana na koyaki na mona ka stati na ye atie Vierge Marie Jésus afin na côté na mwana na bayuga na moni ba infirmière misa pasoya na mama Jésus ya kotikelanga bébé awa bopesa la bébé na bébé ni trouble bandi wana na episoki na hôpital kombi bwe gabi wapi docteur ngala tosala nini awa bopesa ka mwana ka mama Denise alwaki avion na kende nanga ikomi tapage na ba malade mosusu donc na komi indisposé ba na episoki tongo bapesa inga kala mingi te pa na mona grand frère ayo ndenge nini gabi liboso grand frère apasenga kabenginga alobi oza près de lata déjà avion sekomi ngalobi nalata wapi avion nini nazozela mwana wa jeza yelinga mwana babombi mwana abi makambo nini ozolo basenga mutu moko wana sikoyo nazomona vertige nazomona dire batu donc ngalobi awa ata mutu moko aza te bibembe na bibembe toleka abi qui grand frère a commis une photo qui tozo kende wa non tozo kende batenga na ambulance nande to koma ki aéroport na kulibate papa aéroport kana reko remarquer na moni ba ni her bazo dongola ngasi ko na ambulance o na mata na avion para kaka forces za quitter bakoti singa pa na koti wana pa batenga ba appareil qui a fait décoller Tokei natala moyo madame Sas alors baloba nini non ye olia sala examen covid soka kezwa na etonga vaccin moya kendeza te o bakepe koto vaccin olie batie na loboko batie vaccin na mopende nga pe tellement na banoye na makina nga ya kolala tozokende nga moko na bapilote na siko na komi na nzela tema nga komo tia trouble ti na avion namona bato na baye na telefone bazokoma comprendre te naza nani la comélinga est-ce qu'on peut te donner quelque chose à voir
à peine à une commune, mais je dois à l'hôpital. Un malade ne pouvait pas. On va pas la nuit, chez nous. On va comprendre que mon tangoise à moi. Donc, il est comme Afrique du Sud, presque à 19h, ambulance et Zwinga, qui na trouble na kati hôpital na tsalaki au moins na ngazala yokuna lobime papa trouble osalaki po ba maîtriser nga bazwinga na ba betinga batonga baninga na nga bandeko bazwa mbetu bakanganga loboko oyo bakangi basinga o basinga lokolo tinga donc okosala ta besoin te souffrance moko bazwi batonga bazotanga na mokungu donc pasi moko na lolime mpona nini boye natala moto mpe ya kolelela aza te bazoloba mpe anglais nga nazoyoka eloko moko te o mpe nga nazoloba bazoyoka te na tongo amona docteur ayi un staff azalaki droit bino monsieur Mungile vraiment kaka na butu wana babandi examen ya radio ya nini bayitinga na tongo bayitinga bayobi non vraiment na rapport tozwaki na ndenge tomoni vraiment l'excitant na Afrique l'excitant na Congo toyebi te tokosala nini foto remplacer biloko nyonso olingi totya yo ya nzete obi ya banyama tali bango abiko ya banyama ndenge nini ya nzete ndenge nini heureusement ezalaki na mama Denise Moluka nayebi te toki bafayi asalaka kuna alobaka mpe ngala basalo nini nga premier fois baoperenga motema ozotunanga bakestio wana nga nakoza na problème na bika obokosala osala sikoyo eye kocoincide mosala tosalaka to néglige yango te toye kokuta na docteur oyo akopere ngai azalaki abanda kolanda basérie tatue mamu abi makanisi vraiment tokando sepela na basérie na bino donc docteur yango soki omoni tali bandi donc akoma mokolo alobi nazokoyebisa papa na ngai ke makanisi azawa ngamu na koopere ye siko natali libandi ya docteur natali age na ye nabi ebonga naza na age après ayebisi nga alobi non nakosala tout nasauve yo nakoopere yo mercredi na 7h fo bamemo na salle d'op et à partir à 4h déjà bapesaki nga baanesthésie nake bake na nga nayebaki te baoperanga mercredi na 7h opération bandi babimisanga na salle d'op baninga na ngai ozoyoka mardi na 13h presque une semaine soki boyokaki barimere mosusu ene mosi akufaki c'est suite à nini wana siko nayebi te ta wana baninga na nga soki nazalaki wapi une semaine batianga po avant baoperenga bainisiaki biso coach azoya moto bazoyebisa biso ndenge ko batozala babi tokosala
au moins avant opération tokotia yo nzete moko okangi makasi na bino kolâche yango te soki olâche nzete wana okufi. Donc nabima nakenda nango na salle d'op banda mercredi 10 jours babimisanga na 13h nde baye kobenda nini nzete wana na badokter bakomobenga le miracle balobi non nga alobi epuis avant nakende heureusement na ndako namonaka mama moko ayaki oh non bazobengo na paster na biso na ngaba Gilles Bumba Dieu de Tikadenda na sala na sir na 4 dimanche place penza nga nazalaki na nga motu apa je vous salue Marie na yebi na nga prier te place nakende kozwa mwali te ya kuna nde yango esauve nga na nini na Afrique du Sud opéré biso 8 personnes batie biso na salle biso nyonso. Donc ezala on dirait compétition soki boyoka motene papa bébé soki tie bon omona komba moto elongwe moto akufi tozalaki 8 ti totikali 2 papa totika pa 7e ake natikali nga moko bazozela sikoyo nga nakata nga be nini ezosala balobi bozela bakende morgue nzela moko babe akala mingi te baye bamona hymne balobi ya limosaki na bainfirmière baleli baregrete oyo ezalaki soki ebeti pa bazwi dra directement baye batie yo bazipi yo esili 2 infirmière baye na dra baye na kati pa baye mpo batianga nzambe azomonaka atombola loboko ndenge bakatie basalaka soki batie tombe nabimisi natie na drapo nakufi te nana nzambe na ngai soki nzambe na ngai sunganga nazonga na cercueil te sango deja basi bapanzi sina kufi mesala oyo nayaki etumba ya yo na satan vraiment satan longa bato babibliaki bazwa raison nzambe bikisanga nzambe esalaki nasali badepense mama Denise asalingami koyokisa mama Denise soni te balobaki mingi mpona mama Diako bakoloba nini mpona ngai nayaki mpo aboma baartiste te Et voilà, vous comprenez pourquoi j'avais dit dans l'évangile, il fallait que Nzambe Maboko, qu'il effectivement, le miraculeux, il est sorti d'une situation où il belé Babika Anamote. Parti d'ici, peut-être que la pathologie était analysée avec certaines limites. Maintenant, on a fait des examens plus approfondis avec les matériels des dernières générations. Mon avis qu'en plus, il y a une insuffisance cardiaque. Il fallait soigner poumon, il fallait soigner rein. Tout cela a été fait sur un traitement choc. Voilà. Dieu l'a accompagné. Maman Denise Nyakero disait qu'il y a 1000 moyens. Il y a aussi Azongi Pongo, Azongi l'artiste, Dewa Keste, Omoni Mazato, mon amour, c'est l'ex-président, c'est Kaka. Omoni, soin tout cas,
puis fondation hôpital Bachakinga, hôpital babanda soigner président Mobutu. Et razokende ba soin nyonso ya président Mobutu babanda soigner. Président Mandela soit abanda kozwa kuna malgré akufelaki mpe na hôpital wana. Donc eza mais ngana limite ngana la kufeli kuna te mais na vi soin ya bien. Donc hôpital Alger na Afrique du Sud yango wana. Donc propriété za kuna après babimisinga donc nabetaki yango dada. L'hôpital na sala presque 2 jours après bapesinga chambre privée nasalaka jour moko babimisinga batao nyonso nazalaki na hotel oyo fondation epukela. Donc hotel moko eza isolé kasa bandeke kuna mpona récupérer. Et après lundi badocteur bapesi babenginga rendez-vous nake bapesi rapport ngaku tuna bandi te na bandi coopérer na docteur ngabe awa na bi ko bakisanga ta 2 mois te soka ye si apesi rapport na fondation na mona fondation benginga olendi mosi lelo toza lendi préparer ozozonga mercredi nga ata nazokende te façon na goma ngo pour cette offre avion mercredi na samedi. En tout cas samedi pour les annulés faut kaka mercredi ce qu'on a dit j'espère on va les garantir pour nga ba mona bana baza presque pembe nga nazalaki pembe ke na bakisi nga kata c'est sona kwa mais ozana compliqué. Monaki vendredi billet nayaki l'équipe bien conseil docteur bapesinga donc pour la zonga dans 6 mois on a contrôle on a Afrique. En tout cas eloko yo okangamu on a boyi ekoma. Oh non, Robin Sangananda Funayo, Olambi Pangolais, après comme non, yo sommes dans le régime, Loko Kodiate, non, Papekisinga et Loko D. Papekisinga, Balobi Masangande, Mwandam. Donc, Nabima, la Kenda Nango, Nasal Dop, pendant mercredi, 10 jours, Bimisanga, na 13h, de Baye Robenda Nini, Tete Wana. Na ba docteur, ba komo bera le miracle, ba lobi non. Voilà, tika tapo. Ngala lobi, et puis avant na kende, heureusement, nanda kuna mona kama mama moko yaki. Oh non, bazobengo na pasteur na biso na ngaba Gilles Bumba de Tikatenda na sala na sina 4 dimanche place penza ngala zalai na ngamutu à part je vous salue Marie na yebi na nga pour prier place na ndoko zuwa mwalite ya kunande ya mwe sovenga na nini na Afrique du Sud. Opéré biso 8 personnes. Bache biso na salle biso nyos. Donc ça on dirait compétition. Ce que moi quand monter bébé ce que tu bon. On a combat monter longwe. Pas Kofi. Kozala ki oui. Tito tikali 2. Tikali 2. Papa. Totika pa. 7e ake na tikali ngamoko. Na tikali ngamoko. Bato zela sikoyo ngana kata ngabe nini losala. Ta. Balobi bo
akende morgue nzela babe akala mingi te baye bamona ehimne balobi yandi mosakei na bainfirmiere baleli baregrete oyo ezalaki soki ebeti pa bazwi dra directement baye batyeyo bazipiyo donc esili deux infirmiere baye na dra baye na kati pa baye mpo batianga nzambe azomonaka atombola loboko ndenge bakatie basalaka soki batie etombe abimisi na tie na drapo naprofite nanangape na kai soki nzambe na ngai zonganga nazonga na cercueil te sango deja basi bapanzi sina kufi mesala oyo nayaki etumba ya yo na satan vraiment satan alonga bato babibliaki bazwa raison nzambe bikisanga nzambe esalaki nasali badepense mama denise asalingami koyokisa mama denise soni te balobaki mingi mpona mama tiako bakoloba nini mpona ngai zayaki mpo aboma baartiste Et voilà, vous comprenez pourquoi j'avais dit dans l'évangile qu'il fallait trouver Nzambe Maboko, qu'il est effectivement le miraculeux. Il est sorti d'une situation où il belé Babika Anamote. Parti d'ici, peut-être que la pathologie était analysée avec certaines limites. Maintenant, on a après des examens plus approfondis avec les matériels des dernières générations. Mon avis qu'en plus, il y a une insuffisance cardiaque. Il fallait soigner poumon, il fallait soigner rein. Tout cela a été fait sur un traitement choc. Voilà. Dieu l'a accompagné. Maman Denise Nyakero, c'est qu'il y a mille moyens. Il y a aussi Azongi Congo, Azongi l'artiste, Dewakeste, Omoni Mazato, mon amour, c'est le président, c'est Kaka. Omoni, soin tout cas et puis fondation hôpital Bachakinga, hôpital Babandako soigné président Mobutu. Et la soki de soin nyonso ya président Mobutu Babandako soigné. Président Mandela soin Babandako soigné malgré a coupé la vie dans l'hôpital wana. Donc ça mais ngana limite na coupé du mais na vie soin bien donc hôpital à Cher en Afrique du Sud Yangoana. Donc propriété Zakuna après Babimisinga donc on a bêta Kango Dada. L'hôpital n'a ça là presque 2 jours après Babimisinga chambre privée n'a ça là jour moko Babimisinga batao nyonso na ça là hôtel Oyo fondation Fukela donc hôtel moko eza isolé kasa bandeke kuna on a récupéré. Et après lundi ba docteur ba pesi ba benginga rendez-vous na ke ba pesi rapport ngako tuna bandi te na bandi coopérer na docteur ngabe awa na bi ko bakisanga ta 2 mois te soka ye si a pesi rapport na fondation na mona fondation benginga on dit mo si lelo to za lundi préparer aux ozonga mercredi nga ata na zokende de façon na goma ngoma kabo ko pousse te over avion ezala kaka mercredi na samedi en tout cas samedi pour les annulés faut kaka mercredi nga siko na tali ne j'espère on va les garder pour nga ba mona baba nanga
bana nga baza presque pembe nga nazalaki pembe ke na bakisi nga kata sona pa mais ozala compliqué alobi bon on est commis vendredi nga alobi bon soki na diske bakanisa naza na intérêt ya bomonaki vendredi billet nayaki eleki bien conseil badokter bapesinga donc mpona zonga dans 6 mois mpona contrôle mpona na sud en tout cas eloko oyo okangango onga na boyi ekoma oh non okobengisanga na ndako na yo olambi pangole après okomi no yo oza moto ya régime biloko okolia te non bapekisinga eloko te bapekisinga balobi masanga nde mwandamu ngana lobi me te kozalaka tomonaka basi soki asali opération olobaka après 6 mois batouche ye te olobi nini mpona yolobi yani motopekisa eloko Maman Denise, première dame, na motema madame oyo aza nango atie bamoyen nayebisi bino ke hospitalisation na nga opération na nga ekoute cher plus de 500 000 $. Wana ka hôpital sa kokonte hotel banini ekoute cher. L'avion de mon avion, ba ministre, ba paketeke na avion wana, ba PDG mais ba avion pour nangai. Vraiment merci na maman Denise, la fondation, na remercier le gouvernement et puis président Fatih Beton. Pour tout bali moitié à ma paix. Ou alinga ba tout jamais ba va bénéficier na bola munaï. Grâce à Naye, à Ponamouatsia Malam, les lobos Moningayo, Nazalaki Bembe, Ngayo Nazongi. Vraiment, merci na peuple congolais, Nyonso. Pour Babano Benga ya Canada, ya Allemagne, Nini, on a ma prière, même na Katia Kinawa. Mais non, tout, vraiment, tout. Oyo Batiaki ata signe au nom du Père Ponanga. Merci. Comment na Monique Olingwezali. Otoza na Kaboye. Na remercier association. Association la Bisso, président Masumo en tête. Et puis président Elombe Atalimi. Soka zala na fondation T. Na invité Belanga na Zati. Abundelinga pona kende na kobombe la binote na depuis bazo sala ba démarche ba président Masumo président Elombe bazo ke na fondation biso to banda ko boude biso kiria ba boude de chasse amalo sombo to fimbanaki tozolo ba batu wana bazo ke no liambo ba momoko soki nini dala ba benga ba biso te mais on va alors préparer bo lamu na biso dala le sala kamote belanga naza na vite mais lelo naza kombo ya musibena na koma pauvre na evite kuna na métropole avenir balinga bajanga soki pembeni mene soki pembeni na table ngayo pembeni ya mama alinga vraiment merci la presse merci et loko na nazo senga avant de voyager, à ça la bénédiction belé. On est état
yango esalaki etani elobeli banda kobima na banda kopetie moto nyonso amonaki ke natoshaki ye esalaki epasi nasengi bolimbisi vraiment nasengi bolimbisi na bato nyonso memo banda kopiblie chaque fois ke nakufi nasengi bolimbisi epuis nalimbisi bango eza makambo eyaka epuis namoni niveau naza nango bakopiblie n'importe qui te tomonaka bato ebele bayaka balekaka bakoti mpe baza eske bazopiblie bango nakobosana te mpo nanga eloko wana nasali yango po président ye alaka ye alasalaki yango namonaka ngo na matanga de fao aleki wana batuni moye kosala nena donc aza ndeko na ngai ya Congo central bandeko bandundu nyonso vraiment merci bani na beno mefutuka mebadila o après keste ndike kwende diaka wana mukele grâce à maman Denise muno ndiai mukele belanda bakonflit ya bato na beto bayina inakesala bidiani tala brevanda camarade à mwana chasseur kana avant tata kwena mpinda yoke vave papa mekwenda mekwa mbisi ngeye kwiso nakoma camarade bakoyambote donc il faut kozala avant pour bénéficier yango to soutenir Fati Beton nao basali lelo soki naza na vie c'est grâce na bango yango nazosenga mama nasengi ndako te nasengi motuka te bato ebele bazondima te ke nakomi bien nalingaki nabunda nde na edingo nasengi osepelisa peuple congolais bengelanga Golbert epo atikala kaka na prise moko ya libumu me tomaîtrise yango komsa na kolalisa ye mama merci yeyo akufite mamuno mume kwize mume kwize muno mume kwize munile mulale azaki malade ndio mona na ba émission na ba réseaux sociaux lelo azana ndaku na bana na ye na famille na ye abimaki déjà na CNPP epai wapi fondation Denis Nyakiru etindaki est-ce que fort wana yo sali pona ye soki ezalaki ba artiste ba génération o bazo ya lelo baza pe membre basafiliaki pe na LGPC est-ce que mona ko sala pe fort yango ndingo sali na
pour ezala des poids des mesures parce que l'obama mingi. C'est comme si on répond directement. Deuxième petite question par rapport à Yann Dimos, il est guéri, il est rétabli, mais le public va fan naïe. Bazo zelaye na scène, bazo zelete Yann Dimos, basa les soldats le pan auto mutuka to bundana Golbert. Là, Eza pour attester effectivement que oui, il est guéri nenga lobby en mais la fan bazo zela mingi retourner na scène. Parce que ba fan base la nil parce que depuis dans un groupe naïe et lembo. Akozonga na scène camp et puis ndenge nil. Na groupe naïe na ndenge nil ba tout base le naïe par rapport à Yaye en tant qu'artiste na niveau scène. Bien, merci. Par rapport à la question de Benyango Mukeliza Monene, Bongaki, ba comédien, ba bénéficiaire et assurance médicale et ma Denis, peut-être témoigner. Nasalaka, même effort pour tout le monde. Nasa disponible pour la comédien Nyonso. Même au bazar, les bandes n'ont pas de carte. N'a pas de problème sous où ils ont sa réponse. Ce n'est pas par rapport à l'affinité en Ganaï, c'est par rapport à la disponibilité d'Anga et par rapport au fonctionnement et l'association ANTPC pour tout le monde. Parce que salon moto, mère bip, non, tout le monde. Toute génération, ce qui est que n'a pas ce rapport, il y a mon soit les gars par là, ou un souci, au monde a fait tout servir tout le monde. Mais merci Esaïe. Retourne sur scène. N'a évité à partir d'Afrique du Sud. Pour le groupe Nanga et ceux qui évoluent, au Moni, Tozalaki, peut-être chaîne Tozolika. Oui, bien monté par Epsinga Afrique, Batikala, Bozo contact na Stima. Dans les canaux digital, après, na commune Congo Web, Yomoko Yebi, ba chaîne Nabiso. Que la biso ba artiste mawate et comment il faut que futa et tant nazalaki nango moyen en tout cas na futa ka $500 ba senga biso par mois et zalaki sans sponsor yango sur scène donc nazo zonga nanga omonanga et d'ailleurs nazo leka déjà na bandotinda ba image à partir d'Afrique du Sud pour na vivre makambo belé kuna ya bien il faut na tiango en pratique ya omonier des chefs de l'état zo pesa même toyoki ba bourgmestre bazo so bambongo faut basala ba déplacement batala o ezo passer na ba pays mosusu pour na fani na Afrique du Sud biloko na moni kuna nano eloko liboso na mona salito ezawa na tikali komona ngokuna te na tikali komona garage na balabala te na tikali komona bazo teka biteka na balabala te biloko wana na tiango malgré na kende pona maladi mais tozwi pe loko ya koteya ba population na biso donc pona wana kobanga te biso toliaka na musala na biso soki na fandi na salaire mosusu. Ok, merci. Nous donnons la parole à Nicolette Lens. Merci beaucoup, Nicolette de l'Antenne A. Nangai Motuna Nangai pas président Yann aussi. Dernièrement, quand on a une émission, on a adhéré à affiliés à ANTPC. Mais tout le monde ANTPC est honoré par rapport à retour. On a invité au s'affilier, on a au côté sur le cas, aux alaka libanda pour ce problème, on est pour intervenir. Ok, merci. Lelo konanga kutu na toyaki na matanga papa omoni era nazala malade na bandolinga kokoma place à des tellement na kondaki Petro vraiment mes condoléances nazala quitté pona nini problème ya ko s'affilier nga nazala tant quoi s'affilier nazala déjà membre na kati association est-ce qu'on a tambola nango po mona ke nazana ka oui soko sali émission touro na wala sokate yango. Merci. Après Nicolette Lelo, nous donnons la parole à question na ngeza di mingi epa ya Yann Dimosi. Yann Dimosi to mona ka boza ko poster ba photo bele na chaka Congo. Et puis na ba
dire na yo lobi ke kaka accompagnement l'hôpital na SMK na Chaka Congo. Ok, mais nazoloba ta nazoloba aloba ke non bitambola tambola pe toyebi azoloba si Chaka Congo. Dans la moni pe ao tiko ta Congo Chaka Congo ti ao parce que to monaki ozalaki vraiment chaque fois na Chaka Congo. Debité boweli nini na Chaka Congo. Parce que bando bandi kote Congo Chaka Congo ti. Donc comme nanga pesa ya mwana. Tangi Congo Chaka Congo te. Kokenanga ya suka na SMK na benga ifale na kendo zwa réponse na sala ki examen ifale na zwa réponse na kende na ye ezalaki lundi mbule ezobeta ya lobia ya ni mosikita kota ngana ke parke mutuka na kiti na bando kende malembe omoni na SMK za mwa gombo zikota yenzoka zui telefone azo filmer ngai na koti après olia landanga no a longwe akena na Palm Beach te na Garson na nini place ba mamba te ka binamba na nini na baoba akoti na baoba azo sa l'émission na journaliste mo ya mwasi ngana koti docteur abenginga kwa pesanga suite na mona appel ya DG ya DGI abenga Noël aux hospitalisés na SMK depuis quand na lubino nazwi kozwande suite ya examen na salaki abi oye kozwa nini abi kaka sikozana nani ngabi no ndenge naza boye nazanga moko abi nani autobenga nga sikoyo Chaka Congo ebisinga oza grave naza wapi basengi $3000 comme ça na pesa ye aya kofuta kalobi mokonzi omonde tokanga bamiyibi abi asakana na nga te ayebi ndenge nga nayebana na yo epui nga mpe na kamwe soki wana problème yo moto kobenga nga epui nimero na nga azwiwe omonde na bando okota na hôpital natikeli bango batelefone nzoka na répertoire na nga asi azwi nimero ya mokonzi na bimi na zwi suite na zongi na bengi nga mino na silisi aye azwinga na pusani alinga démarrer nga lobi Chaka Congo ozwi numéro ya don wapi abe non jour Kokodioko abelaki yango na kendeki na bureau nga bureau ne ezala wapi kota bit ngabi yaza na DGI na kota bit donc nzoka okuyaka ba numéro nanga epo sengi $3000 ndingi nini na ebisinga lobitala Chaka Congo na zamandiante wana mutu nanga to yo sala kaboye epo ekomaki soki aye na ndako banazo yebisa bino kresi ya nguyu omona bando ofanda mingi libanda tellement étouffement nini omona lali nanga na kiti soka ye na type na ye aparke asalo ndire mutu alali nzoka azozwa mga image azotinda lobitala botala ndenge alali nzala donc azawa bazosouffrir na famille na nini omona bato bazobenga ye mosi vraiment pesa numéro soki osoki moto asengi numéro na nga abi tala ndenge afandi atambola lisusu te tana numéro na nga donc Chaka Congo à part ya de fao ale mbongo ebele na mokongo na nga soki omona tangi kombo na ye te na lobi yango awa
cadre ou dans sa pension azomanke grand frère nanga atoloba na bato alobi yaya yandi mosi si akufaki kala na Afrique du Sud azoka soni kokende ozwa ebembe na ye yango moni mon frère soki natangi kombo ya Chaka Congo te même na matanga ya nazolanda ya de fao na yoki azoloba ne fondait pas à la téléphone ngana lui voilà les escrocs na koloba à la téléphone donc otomona ke escroc elo mutu mopimba ngana wangani ye ndenge lita bemba wangana ye era ya kao matuna ye Chaka Congo alobi na yebi ete akesomba kwanga munene na bakumbwa ya kocha okolo kwanga c'est un voleur ngana lobi yango na yebi ke bakonzi bayambaka ye mais c'est un voleur. Merci. Parce que les autres, la publicité, au moins la coupe, parce que c'est la foyer, ça la théâtre. Ils sont en opinion, sinon, les lots, topé au baboya, topé les armes, un nombre limité, et puis, la présidente m'a soumis, les lots, ça fait que la question pour les motiver, mais les gens, tout n'a pas de papa la mission de toi, témoignage du corps, c'était parce que tu vas assister à la binomie. Au moins, la question, comme tu as fini de y faire papa la mission de moi, ça a été témoignage. Au moins, il y a bien la dit, vous avez bien la nuit. Au sein de la ligne, comme il y a un sous-sous, oh, le lobby est ça, c'est un problème, c'est un rapport au Telaka. On peut pas créer la base pour capter par rapport à tout ça. Bien, merci. Condition pour bénéficier à l'assurance médicale, c'est ça? Non. D'abord, la première condition, où est naturel, c'est l'artiste comédien. Il y a le gosso. Il y a mis balai, ça dans la carte structure. Mais où est-ce que ce n'est pas donné à tous les comédiens. Je m'explique. Tango, Maman Denise Nyakero Tshisekedi a pensé qu'on soit chargé à santé à comédien à Bandaki Bosso na Mikolo. Mikolo abi salon, on a génération salon. Génération salongo, bangoy. Ba Mama Pembele, Obazawate, Papa Nsakala. C'est ça la génération salon Oyo, Basali Moussala na même période ou les périodes voisines na groupe salon. Donc Baza membre du groupe salon mais Basali Moussala, Baza Baninga Bambula na groupe salon. Bangonde Batu Bosonga ou na Sigane Mama, oso protéger génération en voie d'extinction. Donc ce protéger pour aussi là. Donc il y a un moment que d'abord Mikolo, après il faut associer na jeune Oyo, Baoumel dans Moussala Oyo. On va jouer théâtre, pas le col à Kotalika, mais comme Moussala Nayi. Et ça, les jeunes, ça, 15, 20, 30 ans, on a 4 Moussala théâtre. Beaucoup de monde a Bangoa. Alors, créer ma troupe, oui, créer ma troupe, c'est bon. Parce que Congo, ils ont une culture, ils sont vastes. Créer ma troupe, mais il faut s'affirmer. Il faut passer la preuve. Pas parce que vous avez pire petit engalfar, vous avez un théâtre que vous trouvez bénéficiaire. Non. Il faut Zala. Au Sala, quand vous le maman, Mamie Kolo. A Sala, comme Sala, ou Anakaka. Tant que vous avez Bango, ou Bazali. Bango, ou Bazali. Et j'en ai certains grands noms. Peut-être Bazala qui présentait Nambo Kandi, Bazouaka, voyage, Barataki, pour que ça va donner à l'heure où on a milité pour se retrouver. Et il y a des jeunes bandits qui ont pris la Moussala. Bénéfice à Moussala et puis il y a l'éloté. Oui, chance de Bazali. Mais quand il y a pris la Moussala, il a appelé le maman ou le papa pour te bénéfice à Moussala. Ce qui est le premier, il y a non, mais je crois que l'association l'unité rend fort et fait vaincre. Nabomoko, vous allez makasi, pe bokolonga.
Mais Bokolonga na makambo belé, même quand il a des problèmes. Nous avons eu beaucoup de problèmes depuis Tobanda. Mais ma problème, même ce que vous me dites, on s'arrange entre Bisso pour que là. Ce qui fait que Bisso, Maître Lomba Outo Lobake, n'a pas discipline artistique. Nos allumes de rare. Au Bazali, quand même, ça l'effort pour que les s'organiser malgré les difficultés, ensemble. Vous ne verrez pas ce que nous faisons dans la discipline. Pour que nous écoutons les musiciens, les sculpteurs, ceux qui tout. Mais malgré les stars, mais nous faisons un effort pour que tout ça là un peu élongo. Si nous nous retrouvons ici, c'est le mercredi que vendredi. Nous avons l'aéroport à 0h30. Moi je suis rentré à la maison à 1h30. Mais n'a qu'occupé de jouer au faux malade. Parce qu'on va comprendre tout ça. Nous, on a un certain âge. Nous, il y a tout ça. Bon, le secrétaire général, je suis malade, tout ça. Mais je sais ce que représente la présence de Masumu dans l'occasion Yaboui. Point focal na biso Maître Lombe na makambo Italie santé na biso tout. Nous sommes toujours ensemble. Et c'est hier encore ce qui a se rappelé que liste na biso actualisée. Il y a des comédiens qui sont membres. Il faudrait Salanango pour que plutôt on surveiller parce qu'il faut mettre un peu de l'ordre dans ma communauté tout ça là. Mais nous faisons un effort. Je vous assure que d'ailleurs même quand on a un aéroport, je termine par là, les gens mais ma somme de prendre oui hier makamususu be yanimos parce que bona bango bazomona neti kaka net or biso eza neti te eza lokola merci continuons. C'est Tika. Composé seulement des artistes comédiens qui vont chanter la mélodie en couleur. Il y a des gens qui sont là, Mankenda Kofi Boya na studio, il y a des gens qui sont là, Mankenda. Wana sotango yoga le 27 mars wana sodo yebi ba nente golo yo keso to go so bango yo potala ki biente mais quand wana pomba te wana nante wana do ce sont des artistes comédiens d'autres sont organisés loko ya makasi tant que zo longwa awa tozo kende na njili okutana na ba comité ya njili a TPC chango parce que samedi oyo ozuka bino bolo balaga fibembe mais tozo sala pe conseil na nzambe fo asali sabiso makamone yakate samedi oyo boyo ka bino bato ba caméra samedi na 10h tozo na culte d'action de grâce ya ba artiste comédien et pas ya collègue na biso meye azisu ngenge na ndenge ya kosambela pasteur de la foi yé muta ko célébrer culte d'action de grâce pour nzambe abate la biso bozomona déjà ndenge azosala na papa yani mos cela veut dire que toza déjà na 4 mais ça akoba yango lisusu et dimanche nde tozala na match na G10 mutualité moko ya artiste comédien ba petit groupe basangisama baza na mutualité na bango po bango nyonso balingi basala entrée na kati ya ANTPC après avoir observé ndenge toza kosala wana. Voilà un peu pour vous dire que on est ensemble, voilà. La justice, il faut avoir l'intérêt. Il faut avoir l'intérêt. Parmi ma condition, qualité, tout ça, intérêt, pour les autres. Mon top finami, les hommes pour le gagner, moi c'est un yoda, mobile moussou. Yo voisin dans le fond. Yo non côté dans le fond. Quand le conjoint lésé, quand le moi c'est pour le mobile, il est quand on doit fond. On ne ça vient dans la culture à Makang, ou bien fond. Tu n'as pas qualité à fond. Pour la source de Cameroun, non?
déroulé, mais seule la personne lésée, la première qui a initié action quelconque. Mais il doit... Wana oyo maji asali yo kumasani papa na oyo ndi mosalo. Merci beaucoup mon fils. Na mutuna na. Merci mon fils. Na mutuna na yo. Esengo ezali makasi. Na yo fo zali esengo mwana na ngai. Kasi yo ko lila lelo yo ba biso papa na yo azala koma. Ye to mona. Tobelisa. Papa azana koma. Tout s'est passé normalement. Azol ba biso so kona litamu. Koma. Oyo la tongo babiso ke asenga kimai oyoka ndenge nini oyoka kesengo no mialo tokusala ka kesengo wana nzamba azongisi biso yandi mosi koma koki ezalaki pote yandi mosi akende na kati hôpital amine na ndenge wana mosika na mboka ye moko s'il vous plaît azata na mwasi na eteni mwana na ete garde malade te akei nzamba azongeli biso tobeti bravo nzambe azolukumu topesi merci na mwasi yango ekolo mama denise yadero chisekedi lokola azwa bakomedi apesa bango karte wana papa eza ndeni tokendeke na hôpital wana opesi kaka karte nete bana basimbi bakamera na bango boye batali kombo na yo batali seka osalaka esili osengi ozokani batoni ozokani nini alazoka boye batini pas spécialiste c'est l'examen eloko na loboko te examen docteur apesi examen apesi résultat apesi bakisi eza lokola kokasa bato bapesa batangi makambo malamu bakisi ebelebele bona melango ndenge ngai moko ozobanga bakisi bapesi bakisi nyonso ya malali ozala yango soki monganga moneke te oyo ekoki mpona biso baévacue bayebisi fondation baévacue nzambe mokonzi lelo oyo mama asali lelo tomoni preuve na biso na nzambe mokonzi à travers mama denise elo yandi mosi azongi tosepeli mpa kozwa na mosala na ye oyo basi bakufa toremplace bango ebala akufa toremplace ye te mope bakufa toremplace ye te monoko okufa remplace aza te tokufeli shako remplace aza te tokufeli shaba remplace aza te nindondo remplace kozondo tokoremplace eyandi mosi mutu azala na do na ye eza lokola mpe lelo ngai nazala do na ngai ya kosala mosala naza na principe na ngai ya mosala tolisonza babila to molimo ya bipeni mosu akoya te photocopie eyokanaka ezalaka nde moko na original te ye mon fils kolala pongi te original etikaka original bipeni batikaka bipeni kunga nasalaka motu mosu akokosala yango te ngai nazalaka na improvisation na ndenge na ngai ozo comprendre nga donc tokumisa nzambe ke tokela monganga tozonga ekosala esengo comédie ebele par rapport bazwa mpe bakarte me balingi ezwa traitement te misusu mpe bazalaka na mposa baya kozwa me nanu bakoma bayekota te misusu kutu bamonaka lokwa baventir message no opesi mpo batisa comédie nyonso oyo nyonso omoni eza sante na ye bayebi sante n'est pas de prix soki oza na karte olingi kokende te donc il faut ozala obi ozo epa nzambe obi ozo epa satan ozo comprendre obi ozali epa nzambe ozo epasa parce que soki tozokende kosambela nzambe po nzambe abatela biso nzambe apesa biso bomoi ya molai soki lelo bazo biso oza na maladi yo ozokende te donc oza na esika nani ozali wana etali bango etali ngai te wana kopesa ebile na kopesa réponse te etali bango bayebi esika bazali bayebi esika babomba nzoto na bango bayebi biso tobomba nzoto na biso na kriste mokonzi wana les rois des rois etovide mokulu wa bamvidio mokulu wapesaka talaka te yo soki oza na esika na yo wana tampi oyo balimba ya pape lombe asapesi réponse wana banda kala zala artiste comédien koya po ebebisa biso mosala ti ta biso beyo tokomi bampaka tozaka na mosala wana tozaka na mosala wana mama biso ozalaki bana mike osala mosala mbele bino mosala ti bena mwa bopolo mwa respect moko ezalaki ntango ozomona bana bino basi baelelo oyo bazoswana mama bino bosala nini kobosangisa bana wana eloko ni bozotiki pa bana wana mama babotaka mwana me botaka motema te babotaka mwana me babotaka motema te éducation eutaka na base biso toza baspécial te poso tobanda koyoka batata na biso na babana biso tobetaki bona mama te tobaki na mama eloko nini yango
te toza kolanda mwana tambola nzela malamu mwana yiba eloko ya moninga te mwana okosala moninga likambo te mwana kotala moninga pamba na songa misapi te tala lelo éducation ya biso tozwa ya tozwa kozwa na ngaza mosala na biso te lelo soki bamba baza koya kolakisa bilamba kolakisaka engala naza boye naza monene naza pembe naza boye wana etali ngai te wana eza bango me nalobi éducation eutaka